Lumière Kaboulo TV, Lumière Kaboulo TV, Lumière Kaboulo TV. Réflexion avec R9, Fabrice R9, Fabrice. Mobali Madeo, Balingaka, moi c'est Lolanga Ninyango, Nengosa Salanga Yeleki Makasi, Kaboulo TV, yo, Lumière Kaboulo, réflexion, réflexion. Double CD Fantomas Engayo. Il est là, il a toujours. Barbito s'abonne, chaîne les amoko. Ça c'est DJ Maboko. T'as un an à s'abonner. Bon bino. Donc mon yango na YouTube to zawana. Moko gaga. Réflexion trop bandela. Réflexion. Réflexion. Lumière Kambolo. Yangwana. Balai qui est ça la biso bien. Tous en simana pour et ça la G. Bongo. Toujours. Réflexion, Lumière Kambolo TV. Chaîne les amoko, bo s'abonner, boza décité, Lumière Kambolo TV. Bonjour, Nabiso Banso. Ezalinga ndeko na bino, na bengami na kombo ya Kambulu. Na salaka na émission na chaîne télé oyo bengami Réflexion. Chaque samedi na 19h30 bokuta biso kuna na na oyo ayebi kolamba te mobala ye kobala ye poko bino baboti bokoloba na mobala ke mwana ayebi kolamba te to bokoloba te to bopesaka conseil na bana basi mibale baza na besoin conseil te conseil tosolaka na bana oyo esengeli kosola na bango kutu biso awa tofungwamaka makasi kutu na bana par rapport ndenge eta mosusu na Afrique babandaki kofungwama na biso tosolola en tout cas mondele ye moko tozofanda na mboka na ye tomonaka ndenge nini avalorisaka kosolola lisolo biso place tovanda babenga yango communication ye moko alobaka the importance of communication comme eza important toyeba kosola na bana conseillera bana et puis ba maman jeune tozokola tozomona réseaux sociaux ndenge ezokota na ndenge eye na monde yango ndenge kaka ezomemela ba makambo donc lisolo penza na bana ekoma serious na poto biso toza na poto difficulté tozomona na bana na biso ebele ya basi comme na kolamba comme na misala mwana nde mwana koli aza na difficulté kolamba aza na difficulté sa misala ya ndako ye moko me makasi na propriété okolinga mwana na bala to azumba avo na libala eza engagement libala ezalaka maison de vacances te libala ezali contrat avant ekoma pa ya partenaire na ye bandaka na ndako un bon parent apesaka mwana na ye kokende libala te nazoloba mwana mobali na mwasi bana papa oyo aza mayele akoki jamais baparent pardon ya mayele bakoki jamais kopesa mwana na bango na libala sans bien réfléchir. Nous avons la réflexion ezali nini. Papa tuni bien que mingi bakendaka mabala ayebolamba te. Sikoyo mama yo papa ozi mwana na opesi na libala kende bolamba te. Yo otimoleli mwana ni libulu. Oya kokunda maye moko te akokunda na yo. Mwana oyo parent azali parents za lokola ministre ya mboka popo na nini oyebi na ndako na yo bien yazalaka buyi to yebaka bana na biso soki opare oyebi mwana na yo to bibana na yo te obatala yo bien so tellement oyebi bana na yo oyebi déjà que ye oyo azabu ye kuna azabu soki ozaja na moko bazangaka te asalaka neti wana
boyebani te mais devoir na biso baparent koyekusa bana kolakisa bana kolamba kaka bana basi te basi pe mibali kolakisa bango kolamba Non, mobile va faut l'accès au lampe. bien sûr Fayeba, oui. bien sûr Fayeba. Kolamba nazo bani ba pondu ba loso. Fayeba kolamba penza. Pour ça quoi que. Oh. Kolamba penza pe ya solo. Eloko penza. Yeah. Nyonso. Yeah. kolamba général Kolamba, yeah. mwana mobali koyeba kolamba ezali nini ou bien bolimbisi papa bénéfice nini oyo mwana mobali oyo aye na libala na connaissance ya koyeba kolamba bénéfice eza ebele mpona mwasi na ye nanu te mpona ye moko eza outil mobimba na bomoi na ye na vie na ye Bon mwana tokenda na mwasi pona bon tokenda na bana yo bika ba kolamba mais ngana kemi kota mwasi bia basi. Bon laksi mwana kolamba na ndako alingine koyekola te azokokane pe kolamba te alingi azape na tawana te mais mobali pena azape ya kobala ye. wana adi na libala te Ngai wana kende nga na otika. ok Nga pe na otika kende. Ata ye kolamba te. Akende na ye libala. Mobali elongo moni makambo nyonso tu te toza awa toyekola na mabala. Nyonso pe te toyekola ngo avant tokota mabala. Ozomona donc échange ya eloko wana ezalaka etanke bato soki mwana moni ke ya koka na libala mobali amona nya bala ye problème te bokende. ozomona sola nana mobali koyebisa ke madame na yo ebolamba te Bon, omoni biso tolobela mingi génération bana biso poto voilà c'est vraiment c'est ça tolobela mingi génération bana na biso awa ya poto na Afrique ekomama awa na poto opesi soki okoyebisa mwana wana ya mobali mwana bato non yebisa eloko te potanga oui babandaki relation na bango bango mbale soki nde ekomi komemela bango nde problème contre na kointervenir mama mabe opesaki ngai mwana si yo te ngai napesi yo te mwasi na mobali bolingani boye bokomi pre o bobalana mais soki yo boyi libala ni ozala te te nga na oyebiso te mpo bokutanaki bosali combien de temps ensemble nga na olingaka nayeba baliaka take away soki bomemanaki na vie ya take away eza décision bino bozwaki mpo na temps oyo bozosali yebani bino mibale eza ntango oyo bozwaki temps ya koyebanaka donc yo moko oyebi déjà ke mwana oyo mwasi na ngai oyo ngai neti na nga personnel nana eloko ya koexplike mobali te akende bongo amema mwasi bongo ngai nana eloko ya koexplike yo te mpona nini taye kozongisela mwana na yo bazongisaka te awa ezalaka esimbi te mutu na butu akenzela na ye awa ekendaka bongo tokendango bongo soki esimbi te mutu na biloko ozomona soki tomoni ke non problème ekomi koya ngai na oya nde na kotuna pourquoi kozela problème ya pourquoi pas mpona nini mpo ngai na makanisi na ngai nazomona ke bozwaki ta ya koyebana bovandaki oyebi ele bango bazwaki ta ya koyebana leso banda kotambola basine kosomba biloko kolia libanda yango kasi nazoloba oyebaka libala ezalaka kaka ya deux personnes malgré na Europe tandis que biso toza babantu toza baafricain tobandaki kosolola na ndeko moko alobi ngai bana na ngai ata babali mindele yo kuna tato ya mundele okoyeba apri ya likazo ça veut dire na kolakisa oke ngai nazali africain coutume na ngai atoko kolanda nango ala loupe te mais de base ça veut dire koya na famille na ye omoni biso wana famille na biso c'est que alliance wana ezaka ya bana na biso bango mibale te les deux familles aussi tosali alliance mais famille pe baya odeklara mais maman yo ndimaki biso po bakoloba teke yo ndimaki mwana na biso tolobaka yo ndimaki biso tobala mwana na yo yo yebaki ke mwana na condition mobulu aza mariable te mwana nga aza mariable ou te aza mariable te kasi yango toyeti ebolamba te tala kolamba ezaka parti moko mama eza parti moko kolamba moto ayekolaka yango ndenge aza wana na volonté na soki azwaki ntango koyekola yango te to asesantaki ke aza
nde tolobaka bana bazalaka fiere na baparent na bango asalaki igrodo ntango akoti na libala ebongi oyebisaki mwana moninga te mpona nini ke Oui. ayebi olamba te Oui. mwana ngo atunaki nga Temeler ba ye. Yo faut présenter moi na ya nozo ye ki asepeli na oyo ya moni na na temps oyo bavandi oyo ya présente oyo baprésentane basepelani donc mwasi aza d'accord Comme quelque part, mwasi aza d'accord ok oyo nde mobali ngai namoni nalingi namema mpa baboti na nga mobali mpa aza d'accord ke mwasi oyo nga mpe namoni nalingi na spend life na nga mobimba na ye yeyo donc bango mibale bakutanaki na batemps oyo basali c'est-à-dire que si on a ça dans l'anniversaire Suzanne yo, moi na ça qui va los anata on peut se conseiller. te conseil eza likambo mosusu bino bolobi okoyebisa mobali bona nga na conseil ebele opesa mwana nga Bon kolamba déjà yo bida mwana yo conscient ayebi kolamba te. Mazo kende libala conseil nini yo kopesa na kuizipona cuisine. ya kopesa conseil ni okopesa ye nakopesa mwana concernant surtout quand on parle de respect nakopesa ye omoni ndenge toza boye libala neti ya bagénération ya bana na biso nde bakokola boye mwasi alambaka mobali mpe alambaka si basalaka elongo basunganaka sikoyo ya yo ayebi te eza impossible ayeba te omoni bana biso c'est possible yaya te eza possible te akoki koyeba biloko africain te me biloko ya mindele omona akoyeba nga nazoyebi so mais sikoyo tosalaki ayebi bana na te biso tosalaki ayebi te mpo na nini toyebisa famille wana ke ayebi kolamba oyebisa mobali papa ye mondo oyebo osepeli ye nga mpe nasepeli ta sikoyo soki olobi toyebisa mobali ok yo oyebisi bokilo na yo avant ya kobala mwana ke mwana na nga ayebi kolamba te oyebisi ye ya zwit sikoyo ndenge yo olobi ntango bafamille baoya kodeklare sikoyo bokende nango wapi mpo boyebisi ye ya bombi merci mama na ngai omoni na ka na nga mwana na ngai bolamba te tizoyela ngai mobali déjà na ndako na ndoyebisa yo omoni yo mokolo koya na mobali ou bien nakopermettre yo tobala ou bien tellement toza na poto yo mpo oza na droit na yo avant nga na permettre yo bala naoza na posa ya mobali na yo nga nakoyebisa mobali no Oui. Que son ndima mwasi oyo na ba defete saka na ngo kozanga yeyo kolamba. mama yeyo mobali mpe mwasi mpe azondima mobali na Oui, mais duty na yo eza koloba na mobali wana za nakosala lokora. devoir na ngai papa yeyo mama voilà mais mwana mobali ayebolamba te ngai mama na ye alobi mwana oyo ya ngai ayebolamba te olobi ndeni mama nga namoni nakomema ye kaka alesi mema soki famille na ye baye kosala retour tandis ke oyo ya bango mwana abombaki kasi tokofanda biso ezalise mais mama olobaki te nga bi te nalobaki na mwana na bino soki mwana na bino ainformaki bino te ye ainformaki bino te ye azalaki d'accord ya komema mwana na ngai na boyebi kayebi kolamba te oyo nga bakopesa na mwana na ngai moto akomemela ngai soki amemeli ngai te eza problème ya mwana na ngai onga napesi na mwana na bino fala memela bino soki amemelaki bino te ayebaki koma akogere likambo wana na minute wana nga naza monde a part nazwi mpe mwana na nga na protéger na quelque sorte na bateli ye mama abombaka te mama alobaka famille ya mayele bazongela mwana bango bayebisaki yo kayebolamba te mosi kondimaki ye ndeni tandis ke oyokaki kayebolamba te oza comprendre mpo na ngai eza bongo ata soki bokokende bokoki kopanzana mpe bokopanzana me ngai natikali na likambo yo mpe tata wana mpe okoki na likambo so mpo yo kozongisa elese ngabi mama bozoba mifuti ozonga donc voilà mpo na ngai oifola lo en tout cas ngai natelemika place okoloba te nga oloba nanga te kupa bana onga bongo nga oloba te mpo na omona eloko na oloba wana te mpe bazongisaka te ososali ke mwana baye kozongisa mwana na ndako okende na nzela na ezala bongo eza afrique te bongo ye bongo